Coucou la famille. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien la famille. Botakana libanda na parc. Voilà, naeka kutambusa. Bakoko talaka ozana bakoko e muba bima bazoma mupepa bien. Ba osakana ba ona mupanzi. Voilà le quoi bon, na ozwa penda tenter yo sala be mission. Donc vraiment bola ike mission, bola msa YouTube quoi, bola lisa YouTube bandeko, bola ike te, bola ike. Bonne année encore na bino nyoso bolingaka la danoise. On est ensemble ba kalaté. En tout cas ba mercredi na kacha UK na ozonge la chaise de la gloire kuna ba inspiration talakaka. Voilà. Donc Mali ya makasi. Voilà bandeko na ngai ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika bizubino, boboto bondeko na kacha mabota na bino. Bonne année na bino so bolingaka la danoise. Voilà ba merci na bino so bo souhaiter kinga ba bon anniversaire. Pe bino botinaki ba cadeau précisément les États-Unis na zwaki penza o ba bengi cadeau ya munene. Bandeko nanga esala inga esengo makasi. Cadeau penza ya munene. Voilà. Donc et c'est pas ça nga makasi, c'est pas si motema nanga vraiment non. Ezalaki cadeau. So na ebiso no montant wana non. Et sunginga na makambo ebele ezalaka bongo en tout cas. Yo pe mtozoko n'hésitez pas à donner les cadeaux et ça la biso bien peu ça va encouragement. Voilà na libanda mo molili ekoti nango déjà. Tona biso ka 15h mais malili penza makasi na kati ya Bruxelles. Qu'est-ce qu'on peut dire encore bambote ka na cadre bambote lo sako penza na ba chef coutumier na biso te souhaiter bango ba bonne année bisika bizui bango et puis to pesipe bambote ebele na ba de connexion bima ya témoin de Jéhovah néo apostolique église ya MMA ndenge ka boyebeli to pesa bino bambote na bino nyonso bande kona ngai vraiment makambo ezoleka na liwa ya dakumuda bande konanga esalaki nga choc makasi mais tant penza na yak penza ko lakisa bino vraiment ko lobela bino ndenge ni na okanisa ezalaite mais na ye ko yebisa bino ke na biso ba youtubers na bango ba pasteur toza kaka toza na biso ndenge moko tant su bango baza mabe koleka biso ba youtubers koleka biso ba tiktokers tant su bango bakota ba loge basimba bakisi basala oya mabe makasi bandeko nanga koleka biso. Alors bandeko biso to bangelo mote tango biso to yaka mutakufi to pesa loko Rafin Tumba kufaki en tout cas tala banda osala makambo boy tala misala na ye banda ko kende boy to pesa bino ba conseil mbala sima bolanda ngote combien de fois boyaka kofinga biso o bino kutu na basayeda nzambe mutu kuta kufina nute apoli kutu te bosiko oyo makambo Mike Kalamba ya sali bandeko na ngai Mike Kalamba na yebi te azali orgueilleux moko et puis azoloba ke yazoluka kota lola Mike Kalamba yeba déjà kofia yebisa oke yo Mike Kalamba soko koti lola yepa okota lola. Donc otalaka nanu ko apaisement ya makambo wana te otalaka nanu vie ya kofite na donc ndenga lobeli yango na yo Mike Kalamba apesa exemple musute apesa exemple ya yo Mike Kalamba oye penza bandi ko parler na langue de orgueil ya ndengo wana toi ki ozoya kotuka mowei Bible mtezo yebisa bino laissez les morts atterrer leurs morts. Biso kutu neto zala biso boye. Tozala biso ba panzi sango to ko sala ba analyse. Combien de fois boso ko lobake ba soni saka mo weite. Bozela na ba kunda ye. Mike Kalamba makamni osali. Osali makambo nini Mike Kalamba? Mo we ya loba makambo wana kala. Mo we ya ucho loba ngote etanga kufi atiki bien testament. Ou bien sûr atika ta testament go batanga pe testament si bakunji mutu to yebi donc mo we yango mo we
hein? Atikeli au testament, ou bien loko, il y a même pas une année. Il y en a même pas 2 ans. Moussoukou tout 3 ans parce que Azaki a bonne santé. Allo bango Mike et ça la paix ba tapage, ba tupe ba tala, ba tia ba commentaire. Mike tu te au kanga munoko, yo kango bien. Parce que bandai ko banga ki azana ba preuve. Mike quand ba akufi, téléphone de ekufi te. Akufi ba enregistrement na ekufi te. Mike ko bima. Nzambe na 2025. Omonika na début à 2025. Tozo kota kabwe. Nzamba bandi kolakisa misala na bino na mpoasa. Mike Kalambai nzamba komi kolakisa misala na bino na mpoasa. Mike Kalambai. E bangi sote. E pesa yo somo te. Ozo kata somo te. O yepe bandi koloba. Ma broka ba kachaka ba. E Mike Kalambai. Na nzambe nini wana? Na nzambe nini? O ka kelika likolo to omone koma molili boy na 15h. Ka na nzambe wana o ya keliba nzete nyoso batia na kati ya parke oyo. Ka nzambe wana te Mike Kalambai. Follow ba bien nzambe no azaka nani? O zana orgueil moko. Yo Mike Kalambai makambi yo sala na zawadi makambo ya salite. Mutakala na yo bima vaseline. Oh, y a même qu'on répondre car bongo bongo. Tu n'as même pas parlé à langue. On m'y pèse ça coûte au katara même coûte ko sambela. Bande ko eza pas si bino bat botam bona orgueil. Eza ki to côté. Mose na nzamba ko za la orgueil te. Pas moi mobali wana a bongola motema. Akoma ki pasteur. Baletsa ki azala akufi na col na e bolobaka pastoral. Ndenga zawana. Ok? Azalaki mutuna yo kutu Mike Kalambai nanga cho maboko koma pasteur. Okomi pasteur na makasi bolia ka batu bambong. Pasteur amuyibi ba miyibi lokwa ba Mike Kalambai. Batu mabe. Ozo wanga na Kofi. Tala ba video ebele Kofi atanga kombo na yo. Ba video ebele yambana na Kofi. Mike yozo wanga na Kofi. Moi mobali wa kufa na Ngola Zobozi alobango Abiba Marie Misam ba bino ba Mike Kalambai ba Moïse Mbi ba pasteur Pétage bino nyoso tu wana. Donc ce qui bo yebi ke abanda okuta na bino na Montfleury achaki mai na munoko te. Acheki mai na munoko te. Yo ye ko wangana. Esali somo, esali scandale. Mike, obike nakamu nobi tala mutoyo. Tala mutoyo Mike. Muto azana bomoy. Azana bomoy. Ayeli yo penza boaso loba na yo. Vita, si. Prends le truc. Mets la tête. Mutu azana bon moi aye ko loba no Mike ozanga ima loba ya ozongisa obanga ki dakumuda de son vivant oye ko loba dakumuda akoyoka yo ndenge nini azana na morgue yo bando sona ba mort c'est déjà un péché biso tanto yaka so muta kufi to yaka ko sona ba vivant. Tu as qu'à sa conscience. Tu dis que muto asala ki boye, bossa la tension et zonga boyete. Mais bino bozo ya sikoyo, bozo osala problème, pas un problème exact. Exact triste, exact mawa makas. Donc bande konanga epesi mawa. Epesi kitoko tamu kiete bande. Ya bela ko lobezali. Bandiko mutu aye kaka boye Mike Kalambai o bandiko ganga église et puis bandimi bandiko nanga ba congolais bozaka ka eloko nyoso amen eloko nyoso pasteur koloba ata ya bêtise amen pona nini moi comme moi sagesse mukeza la na peuple congolais te.
sagesse kaka ya mukie kaka ezalaka na biso te pona nini. Mike Kalambai pa yatanga zo ya wana azo te ya bino makambu yebembe ya muto ya kufi do bolongwe na bandaku na bino bamsu bazwaki ba moto ba riske baliwa bamsu bazwa ba yaki makolo azo kote ya bino makambu ya mowei azo kosala rando na muta kufa bino pe bondimi bozwi bakiti na bino bovandi bozoyoka ye sans même ata mutu moko alobake non pasteur. Tu ne peux pas faire ça. Moutouana zaya kokufa. So aloba kiango te na testament. Alobi yango sa loba yango bane na bane. Mais aye ko répondre et pour anini asala matalana. Ye pa monana. Maiki ba ye ba yo déjà te. Ngana kamwa batu musu balinga osala matalana yo mtu si ba ye ba yo Mike. Oyembaka ba yeba yo vaseline ba yeba yo mobali mabe onyokola penyel okomisa penyel lokola liboma lokola foolish woman obebisa mutu a penyel opesa maladi penyel maladi ya pétage ba yebi yo Mike ba yebi yo bebisa famille ya penyel ba yebi yo na motema na yo ya mabe o baby sana amna chantre na yomoko ozoi na Lubumbashi o longola e bazemi Mike ba yebi yo déjà mais o yomoko Mike o bomisi batu na nini ba wei ba o bomisi batu na concert na yo o yaki koloba na ba wei wana yomoko yaki pinzaki bino bato bo kufi pona kombo na ngai bolimbisi o yakoloba na ba wei bangonde kutu to kare ko tolore oke maye kaye ko batala ba weyo ba kufi na simata bande ko na bango bazwa consolation o sala ki ngote poane o bunga o kenda o bomisi batu combien na concert ezanga tina concert ngo bando belta ki ngo ton seki stade avion nini Mike osombi avion nini ndaku nini yo déménager o ezana likolo na espace ou bien na Mars ou bien na Jupiter ou bien soki wapi osombi ndaku place ni ozaka place ovanda olala kana mbeto mais obomisi surtout bana batu basaki ba examen d'état moi si musu tazana poto awa botaka mwana ne moko atika ki na Congo mwana akufa o pesa ba famille batu pasi Mike o yakutu ko lobate o lobata ke o lakisa batu ke o loba non boye tu n'as même pas fait ça o salangote mais tala yo wana mutu aliboso ozo ya ko sonisa daku muda pona nini ba lobela yo siko izo salo esengote nde ba o lobelo Mike e salo bien ba o lobela Mike mais yeba ke nyoso batu ba o lobela yo nzamba ko azo komela ngona livre na yo Mike ngana jijaka batu te na yebite na life longo so eza pembe so eza mwindu so eza chocolat mais yo yeba ngo Mike makambo nyonso o yozo sala na mukilo ya mabe o yozo sala na ndengo nyokola ka batu basala ka pana ba musicien banani okokuta mikumba na yo wana Mike okokuta ngo na bato bana bato olekisa na majabulu ndoki munena tina majabulu Mike okokuta ngo oza ingrat oza insolent oza na ebite ba fiera lu ya pamba ozo ya pe na souhaiter bino bonne année yani année oyo Mike makala moto na mutuna yo omoyeko ba audio nyoso yo solola wana na Kofi Dakumudaza eza ekobima bako bimisa yango Mike ezali année ya humiliation pona yo 2025 année de humiliation pona Mike Kalambai obeti mabe makasi bandimi bozala pe bongo titango bokola bosepaka bonne année mama danoise bonne année bongo bonne année ngo makanisi okola te biso sotolinga nzambe ngana lexi bonne année on a 4 églises na lekisi yango pena timbona na okota na 2025 na 4 églises mais na sama yile na mutu nga na yebe loko nini o ngana koloba amen ne loko nini ngana koloba amen te ne loko nini ngape na ko améliorer mais bino bo yebite soka mutu na za papa
soki papa molimwe soki papa spirituel soki papa de ndenge nini mbala moko bino wana bo changer ekomi ka papa donc papa soka lobi boye bato ebele bokomela ba poison bokomela ba pétrole bokobebisa ba vie na bino likolo ya ba papa molimo. En tout cas Mike Kalamba pasteur moko boye oyo azalaki na yo apesi ko exemple lobi obosanaka cravate no na voiture jour ozokele pa kofi wana kutu bamonaka yo bongo ba plusieurs fois oyo kene na molili modeli kofi ayambelaka yo mpona oza mwa élève na ye yo na fali boyebana wapi bandeko bolaike mission tozo avancer Mike to otuna yo na fali boyebanaka wapi soki pa kofite soki na temple ya kofite yo na fali boyebana wapi ki piro yo zala yango na fali oza ni mwana bandal ni mwana obeta jamais na orchestre fali aleka na okola na yenda ku moko te okola na quartier moko te ki camarade mne banda banda wapi zobozi yango bandeko na ngai après liwa mutu nde makambo ebele ekoma na valeur zobozi alobango aloba yango yo Mike Kalamba yaka koyebisa biso yo oyebana wapi na fali pupa soki na ndako ya maître Chawara Kofi Olomide maître Chawara yo oyebana ye wapi na fali tala malili ya makasi libanda voilà donc on a profité pe na sala mo émission parce que nazozwa vraiment tant na ndako te voilà makambo na ko sala na Belgique et comme vraiment très bien siko na ubongama na zonga bandeko na malili oyo wapi voilà akata part et ça la psoka bien voilà bon eza pasi Mike Kalamba wana bozo mona bino bato bosambela na église ya Mike Kalamba bino pe bozo préparer li felo na bino penza boyeba yango boyeba yango eloko bato ebele bayeba te nazalaka na ndeko na sala banalize ya nini ya chaîne na ye Mama Fatou alobaka nini babone oyo babona pa na ngai na priaka pona bango na sambelaka pona bango baza lokola bato bazo constituer église na ye alors bino bato bokeza bosabona pa Mike Kalamba bino bato bosambela pa Mike Kalamba boye bata oke yo na motema no kasa na osambela nzamba solo luvunu aussi longtemps zakuna osabona ozo sambela nzambe ya lukuta ya orgueil yanga bo comprenate ozalaka bien bando koma ko sambela okoma songi okoma orgueilleuse okoma na vantard okoma boye avant que l'église il faut luka penza sac ya cher elamba cher eloko cher okoma orgueilleuse nzoka ne ba milimo wana. Vous comprenez? Ba milimo wana mute elanda bino. Ba ochenu na kacha filet diabolique. Bandoki. Voilà. Mike Kalamba oyo sali. Zonga lisusu. Yaka suko sa dimanche ko yako lemba te. Yaka suko lo wana mowe. Ko garder silence te. Yaka susu ko lo bana mowe. Motema mabendoki. O zapenda motema Mike Kalamba za vraiment motema mabe. Mike yote mtoko sala ngona titre pasteur. Tika babiloko wana biso ba YouTube so sala ngo mais za yote. Likambo pe baloba kala. Pona ko mona ki garçon na journaliste aye ko loba yango. Ake dakumuda aloba ki boye ndango yo moni te fona zonga lokwa garçon na kima na pouvoir bande ko makambo bomona politique eza na kati. Donc Mike Kalamba ye ko lakisa kenga na pe na muta pouvoir. Ce qui garçon wana na web sabino comme nezo kima ngai. Allo achaki aksana ngote allo bangote ke talanga mkona zangana dakumuda allo belaka Mike boye alingaki na ye koyate
Comment Dakumduda aloba une émission? Alobi au plaisir ya koleka une émission. Non, mais garçon on attend alobela qui est alobela na kati ya voiture na ye. Abi ko chila nga banzembo mai kalamba ite. Et ça qui plaisir ya kolobata, mais tu as fermé la bouche 2 ans, 3 ans. Mais maintenant a kufi kutu nde yo koloba. Eh boni kutu mutuko a cause a pas kufi boye koloba kuna famille bango tika a defeke lo na nga balobi toyebi yango te. Poni oyaka ko senga te tanga zaimbo moyi. Boni siko yo ya ko répondre ye. Au point parce que ebike a commis na faiblesse, a ko répondre te, ba audio ekufi, ba trace ezali susu te. Mais oyo nyonso kofi a loba na yo pona mic ezo laksa ke bo coopéraka trop bien. Ezaka yo mote oyemba ka banzembo nzambe, mais pour nini kofi atanga ka mingi kombo na yo, kombo ya Moïse Mbie, kombo ya Marie Misamu na Lor Mbongo pe kofi atanga kombo na ye. Atanga kombo mino poani. Yango ba Nadia ndo bangana na nga hypocrite te. Marie Misamu bandoko lingana ete azala hypocrite. Bilo ba hypocrite mais yo toujours na fali pupa. Si oya pe ko ba pe kasi tango ba soki pe ba lo ba fali pupa deux fois yo pe Mike Kalamba uza deux fois. Comment ko tambola na muto ba qualifier deux fois. Bilo ba to bo qualifiaka nani deux fois ba ke Mike Kalamba azaka muta groupe na bango, Joël Tatou azaka muta groupe na bango. Ba ye bani 2025 eza année ya ko bimisa misala ya basali na nzambe ba oyo nyoso tu ba kotambola na bosembo te na 2025 eko bima olingo linga te eza année faut bo corriger ba erreur ba ko bimisa bino na poisa donc soko yebi déjà que osala ba erreur yo mosai na nzambe c'est l'année ya ko corriger ba erreur na yo. Sinon, tu vas corriger tes éco-bimana poissa, tu vas regretter. Bande on a bandé à comme un souka, Mali li penyeza makasi. En tout cas, Mike Kalamba au décevoir, ban nzambe belé, kutu oso décevoir na o batu. Mike Kalamba soko kanza pe atango tambolaka, ozaka na ba fan, ozaka pe na bato te o mikosaka. Mike Kalamba o mikosaka, bande ko bon like bo partager. Ce comme li Mike Kalamba mais ce ka bongeli motema. Soka yoki maloba oy alubi ki no sala ba erreur a changer et ozala malamu ya yo na bisonyos entourage en Mike Kalamba même ibano ba betela ke musique ata mwana ni asomba ta voiture mwana ni asomba ta sapato a bien botu na Mike Kalamba maboko makasi konyo kolaka bana bato mike ba betela ko musique ya ofele nzambe akofuta yo Mike Kalamba oyo dakumuda kufi na corps pastoral akufi abongola na ye motema na ye nzambe ye moko ayebi pona nini azwi ye sikoyo tamso aboyaki mwana na ngai oyo so na tiki ye akoya kopengwa parce que ye moko alobi ke bakofi banda kobenga ye kaka zonga akoye pe kozonga nzambe alobi te pema na yo mpona okota na lola. Mike Kalamba corrige ba erreur na yo très bien sinon tu vas regretter. Okoyoka pasi etali yo moko. Vraiment bande konanga to komi na suka émission na biso voilà bozala bien et puis to solo likaka Mali les a tellement makasi na betali sou moi tour muke na katia parc parce que hôtel mesika comme alili. En tout cas bon like émission ba love likez, partagez et au sala bien. Bande kobo soutenir. Oh, eza 2025. Soutien total. Il y a Live Together. Il y a chaîne Nabiso sous le baobab. Soutien total. Eza kitoko makasi. Bye. Vraiment soutien. Au revoir. Voilà. Likez notre vidéo. Ah, likez les vidéos. Voilà, il faut leur dire. Qu'est-ce que tu dis? Likez notre vidéo. Voilà, merci beaucoup. Likez notre vidéo. Des gros bisous. Bonne année. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. On vous envoie beaucoup de bisous.